na bino yangoyo botaki na ye na loi oyo etali makambo ya carte d'identité to carte d'électeur importance yango yango na mingi mais deuxième importance ya carte wana ya électeur to d'identité ezali mpona enrôlement esengeli s'enrôler en tant que citoyen congolais etali église te etali école te etali secteur te province te etali nde yo moko. Il faut s'enrôler pour la mikolo koya aux décisions na yo to sali 5 ans demi 6e année yango yo o botaki biso boyebi montre moto comportement na ye boyebi montre moto faiblesse na ye boyebi ke bakanda siko ba oya pe oyebi mwana quartier Songolo azala bo et qu'on permettre ye au décider ya voter moto Songolo ou pas grâce na carte grâce na enrôlement il ngelo bani il faut que nous s'identifier pour la vote aux décisions na yo ceux qui ont voté moto Songolo pas bon ça balabala na bino ceux qui ont voté maman Songolo pas défendre commune na bino pas défendre quartier na bino na carte wana ya électeur il faut s'enrôler même pour que s'enrôler il faut avoir la carte mais carte à moi électeur voici biloko nini basengi na kati nazali ko expliquer bino pamate biso bana na bino tebi kaka Kinshasa ko to bota na mama yemo. Oh papa ya boti biso azali chinois te awuti na Songololo awuti na Kenge ifala kisakana bana na ye mboka na ye ya solo makambe belé basenga wa bana mingi to yebi yango te donc na zoko rappeler bino pour aux carte d'identité to enrôlement voici biloko esengami pobo yeba ngo mena to na banda ko tambo kozonga bo expliquer na bana bien tango ba kotuna yo voici mboka na biso voici dere yango yo utatonner te soki ozotatone déjà na motema benga na mboka tuna bango certaines précisions pour moi na mona te que papa pe ayebi eloko te to maman pe ayebi eloko te lere yango voilà bakosenga na yo poza carte ya identité bakosenga na yo premièrement pesa kombo na yo ya Mokristo kombo na yo ya mboka na kombo musolo nom poste nom et prénom na place au botani merci na place au botani na date au botani ce que vous allez mobali au tie mobali so vous allez moi si tout na ba sanga liboso ya mibale kombo ya boti na yo papa na yo na mama na yo ba kombo na bango si bazali na moi obi ba kufa ba kosenga kombo ya province d'origine na yo même la province c'est comme belé il faut qu'on s'imagine que ça moi na bino que province na biso Songolo ba kosenga pe territoire na bino pour moi na yo to yo moko oyeba territoire na yo nini Kinshasa te Kinshasa to ko puta na biso nyos à part bateke to puta na biso nyos na mama yo. Alors il faut oyeba secteur na yo to chefferie d'origine secteur il faut oyeba groupement d'origine na yo vous allez pour groupement nini ana zone ba kurutu ba yebi yango à part secteur vous appelez un groupement donc village pe faut oyeba pe na village d'origine na yo. Madame Kamouana, biso bakino to yeba ngote. Tale pe biso bakino to yebi. Biso bakino to yebi ka adresse absanda yanga numéro 45. Na photo esili to lekina biso lekinzela. Même baloyo na c'est pour vous dire que amélioration côté. Il y a 6 ans carte d'électeur les acquis voté mais maintenant pas ça dit qu'on fait ça. Et on a levé il faut voter ça là toujours pour du fur et à mesure voter ça dit comme ça là chaque 5 ans ba correction zo salma pe boka peso kele de bourse pour so ba dino to yo ka adresse ndako na quartier na biso na commune c'est fini et l'autre il va la moment